biloko ezaki ya mutu mususu te na bai pete ke coquette afongola yango na baki ape donc ndenge azwaki angende abengi bino bofongoli bosala nini bopartage. Ma Mélanie, bonjour. Ngai nazo comprendre sous makambo te tosoli na Mamadou falaki nozo bilo nyonso siko na ebite même message ya mwana ka ezozongaka même message ya mwana ka ezozongaka siko mwasi moko boye biso taza musika za même pas ndeko ya papa bana akanisi ni bamu alobi atinda pona ba veuve na ba orphelin nzoto na mapinzo za bien te mama vidéo leki oui ça pinza preuve ba audio leki oui pinza preuve moi si papa sans social leki oui ça pinza preuve mais au moni ndemo bengi nga lelo mobala ngai na ebisi koko ta benga bino na tuni zize koko ta benga ki na tuni wa bengi te alors na fana na ebika ata mususu ayoka ki sango me emiyela kite koyeba pe kolia on ebete eza nini eza mbongo to nini wana pe na yebite nenga na rassuré bino ka elo momona makambo bino ba obolinga nga bwana bino na soni te botika mopepo nyonso eleka ngana oyana ko expliquer makambo nyonso clair et net. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Ya Congo Dialogue photo solaka congodialogue.com. Balobi yo nanga photo solo la. Soko ozali congolais ya solo et sengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc mona awa bokozo ba émission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko pona mboka na biso. Maramba Bofra na Congo Dialogue, donc blague était donc vous s'abonner à Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement les solos. Quand on parle de les solos, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça canon, yende mokonza ma solo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois Maramba beaucoup donc Congo Dialogue, ça c'est moi qui toko. Ba veuve 8 na mwana na bino de la paix. Biloko ezaki ya mutu mususu te. Na bai pete ke coquette afongola yango. Na baki ape donc ndenge azwaki angende abengi bino bofongoli bosala nini bopartage mais na kati ya carton 9 kolio ezalaki ona komai bakombo eza de la paix moi ça papa Doudou moi ça Lokuli yo moko mama sans souci moi ça papa chef Pululu Lisala Ngomba dadi Kambala donc atangi donc na bakombo akomi atindeli ngango eza na téléphone. Alors maman na ebisinga bongo abi ezaki te ke koli ya coquette. Siko mwasi moko boye biso taza musika za même pas ndeko ya papa bana akanisi ni bamu alobi atinda pona ba veuve na ba orphelin po ya moni même bible zolo ba kaza tambe ya ba fe donc azuka pa ya ba papa ngoni za ba tindi man caché moko ya epe siko yo ba opesa te na sambo nini yango lisusu nini yango. Oh non, pesa subilo kanate. Non, pesa subilo kanate. Oh. To solo la que le besoin pesa. Na pe na voice sama mabi kima buzoba. Rage que nous abilo koana. Ngasko na tuni voice pesa na tuni. So na zwi bilo kwa ngo na me mama pa mama mado akabola ngo biso. Abi na en tout cas bilo na nga ezaki bilo na sa na ngo boutique. Eza bilo ke bile atinde nga siko badina bakoli yango photo carton ngati ndela ngani moza ba 3 carton na ebisi koko ta benga bino na tuni zize koko ta benga ki na tuni wa bengi te alors na fana na ebika ata mususu ayoka ki sango me emiyela kite koyeba pe kolia on ebete eza nini eza mbongo to nini wana pe na yebite na benga yepe lisusu te na ayebisinga ye fo arapelenga lisusu mamu biso tozwa ndambu tokabo tokozala na congélateur to na biloko moko na kati mais tokoteka ngo ndenge moko te ube toza na congélateur mais zona biloko oyo eza na kati eza ndenge moko te bona obombela baninga pourquoi nga na bengaka siko na yesu jizenga me nde nini yo baye kotikela yo bengi baninga te otenga na ebekaki. Ma Mélanie, bonjour.
ngai nazo comprendre su makambo te tosoli na mamado falaki ndozwa biloko nyonso siko nayebi te même message yango wana ka ezozongaka même message yango wana ka ezozongaka tosoli na mamado déjà mamado aza ba précision falaki ezwa biloko nyonso et en plus biloko wana eza na carton sauté eza na carton sauté tosoli déjà mamado ifalaki ezwa biloko nyonso nayebi te ka même message yango ezozongaka bakendai na porte nini nayebi te soki porte nini bango bakendai bamoni mutu te parce que ngani naza boye nazobela nazobima te nazotambola te bakendai na porte nini nayebi te. Allô, bonsoir. Bonsoir. Coquette. Maman, s'il vous plaît. Oyebi eloko esalaka mpasi na makambo nyonso oza na raison vraiment. Bavideo ebimi, baaudio ebimi, mwasi avisa sociale ya lobi asali direct na mwana émission ngo ezoleka na chaîne nini pardon eyeleka na chaîne ya Sara ngabi Coquette nga nasepela Coquette nasepelaka na yo na comprendre te en tout cas nakokomoni yo kutu nayoki voice na yo epi nabengi mpo nzoto nanga mpenza eza bien te mama video eleki oui c'est mpenza preuve audio eleki oui mpenza preuve mwasi ya papa sans souci aleki oui eza mpenza preuve mais omoni ndenge obengi nga lelo mama na ngai mois eza ebele obenganga mpo sengela mama mwasi ya papa sans souci pardon me nga na rassure bino ka elo momoi na makambo oyo bino baoyo bolinganga bwana bino na soni te botika mopepo nyonso eleka nga na koya na koexplike makambo nyonso clair et net mais sikoyo kokeli nga tuna mama nanga tuna me bakoli yango ezali obombi yango opesa bango apres mama bakoli na bango eza me omoni nde naza na kopesa koli wana te ilfo naleka nango émission bamona bakoli na bango ndenge eza bien na mbale na sache ezamula aloba na ngai mama explication eza tellement molai nzoto nange eza tellement bien te me mpasi na motema nange ezali koma bamama vevo bakozala très méchante ntina niveau akoki kozala méchante ntina niveau oyo mpona nini bayebi makambo bien ndenge eza mpo mama wana kota te bango ilafalinga naleka ya bango bayemisama apesa bamama wana eza baenvelope nga nabimisa mbongo na nga nabenga mbela na poto teke bopesanga mbongo na remeka ata mama peve non bamama mpe balanga na vandaka nga ndeko na bino ya mwasi me bamama wana babosani ke ezalaka ata alo Coquette bandeko no bana eloko te Coquette namela ata biere batiki okasha feza nga natindela bamama wana nalobi na koloba eloko te mabe oyo bango bazobimisanga wana nkolo nga na oleka na bapreve na nga na makambo na nga nyonso bakutanga na kati na kati nango te omoni mama mwasi asa susi na falon bango nyonso mama bokobenganga bokosengelanga bango pardon na oboya te Coquette moni yoza bato moto balingaka mingi balingami ntango toyosoloka bongo tokame na Coquette Coquette azala très sérieux azala bien ndenge mina osoma baboye toza kokama epe akwa nakokovanda nde navandi na yo boye nde nazosono boye nazwi bapreuve nyonso oyo okoganga otuna olobi me pourkui mama asali boye mama okoza koli olobi nanga zwa koli opesa sila me na kati ya koli ana pake moko bakoma sila ntango apart oyo kokuta oyo ekosepeliso lomolalata ngai na kati ya basasha bamama wana nayebi nanga biloko ya na kati te po ti lelo na fungola nanga basasha mama s'il vous plaît bilamba oyo ye afilme na filme boye sincèrement seke mosusu eza na kati ya basasha bamama wana me nga nayebi te oyo lati Coquette oyo alobaki na nga na pona yango poni alati na filme olati nanga ye moko abinaka ngai karton na ye ifala tu nanga Coquette bilamba oyo ozengo mpe na kati ya bilamba oyo mosusu ezalaki pembeni ya vrac fala tu nanga bongo nazokama kolobaki nga nalati bilamba ya mwasi ya veve sans souci eza nde bongo basui bavideo batindelinga nazokamba ezolekelanga bandaki basasha bamama wana eza mibimba bango balobi mwasi ya David Kamba nazolelo
tika biloko mwasi dali dikambala ba photo ezali ba voice ezali atingela mama na mama na bango balobi boye ya coquette balobi boye pesika mwasi dali kambala bango 8 bazwi te napesi na de la paix après naye koyebisa mama wana mama nga banda mois de janvier nzoto nange eza bien te nzambe alola azoyokanga nkona oleke tobe mokolo bocomprendre makambo nyonso nzoto nanga yo eza bien te mama wana yebi yango bien tobenganaka naye naisi eloba na bavevu baleka na kasa bubu bakee kozwa biloko mama nga napesi bino adresse boleka bokee kozwa biloko yo falon okei kozwa biloko obungi moto yo obenga oyo apesaki adresse eza nani yo utapesa yo nga te po yebisangaki akeya bungi atikala te mama bozela basala basilisa maposa mpenza basilisa ok coquette comme yo oza na raison na yo garde silence na yo yo bomiso bapresse no oyo yo komema oke eza ya solo te yo ozwaki biloko oyo eseki yo mpona bakoli nango eza mbale ntango yo oleka omemina bakoli mbale ambale tomona asimbisanga baki na mposa asimbisanga touche to abouge réputation to nanga to abouge carrière nanga problème te nga na vandi coquette batela kimia soki biloko nyonso to bikoli so te eza nango batela kimia zela yo okoma no bien apres yo oluke michel olimboso losali batela kimia so ozobela biloko oza na biloko deja wana batela kimia coquette oyoki batela kimia alo oyoki nga ok mama merci wana moni kova te yo oleka lobi nde na yo bato babiki kova te yo oleka lobi c'est trop tôt ok yo yo batela kimia bongisa biloko na bango ntango yo omona okomi prête ya opesa bango biloko na bango mbesili batela kimia biloko na bango yo opesa bango biloko na leta mpasi ozobela yango ozobela yango wana alo kokena biboye yo bande kobela yango wana ozwi retard opesa bango biloko bongo nde olobi ti mama ebandi kutu na kobela te ebandi na obela te ebandi nanu mama wana tonga napesi mwasi ya likambala na de la paix ntango na remettre bango biloko naye kobenga ye apres naesenga bi mama parce que tozalaki na congé nabi na ifale nazonga misala les 5 na badosala misala naesi mama batanga yebisa bavevu wana moto nyonso akozwa temps aya kozwa biloko na ye mwasi ya papa sa susi aza conscience akomelanga benginga naesenga bimandolina biloko na eza mpa nanga mpo ya kozwa nazoseka bango kutunga po bamama na olinga nakomisa bango nde babata nanga nazoseka bango kutunga papa ebola tutanini me eyaki epeta anga na nde na mango coquette na biboya coquette ovoni baolobaloba belebelebele po teke ozwika biloko obengileki napesa bango yango ozwi biloko opesi bango mama jamais biloko wana po eleka na kamera bakozwa biloko wana na kamera kaka nde basambwisinga na kamera ndenge na kobimisa bakoli na bango na kamera après toutes les brefs omoninga na komporte bango plainte na parquet na kamera il faut balave réputation nanga na kamera mama naza na bana na ndako yanga mwana na boti na bana na bokolaka na groupe nanga naza na bana na église nanga naza na bacharge naza na babotiko naza na basemeki naza na baorfele onga na bokolaka naza na bakolege naza na bafani lelo naki motu to akoma kotala internet okozali yanga bongo mpona nini oza na rage contre nga bongo mwana bino
na bengi na kena zwi mbongo na tiki ba mama be bwa miso ba benga nga bana na sale mission mutu ba tine nga $100 mama Olivier nga koma benga baba basi muso ba fe ba kena uza biloko ya kolia a partir ya mission na nga nani asi benga nga pesa mata euro ya pamba je le fais parce que za musala ta ba pesi ngai rendre service aux autres mais c'est pas qu'il faut que la Nicolas na nga boye na so kama comment mon kile cause à méchant donc il n'a mon bima minute na raison na za moyibi kokekala batela kimia batela eyokani ntina ti moko ntango nalobaka ke botyaka minoko na makambo avant te bozelaka botala boyoka bandeko boyokaka matoi mibale ezalaka important tala lelo oyo ndeko mwasi azoyoka pati azolela réellement ezala ke ayibi mpo soki ayibi te omoni ke eza pasi mingi me nzambe ayoka kaka mawa eza kaka mawa epuis congolais aa na rage moko ya koluka kodétruire moninga na ye na moindre eloko ata osalisi ye lolenge nini akodétruire yo na moindre eloko. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Ya Congo Dialogue photo solaka congodialogue.com. balobi yo nanga photo solo la soko ozali congolais ya solo esengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc mon awa bokozwa ba émission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko pona mboka na biso. Makambo bofra na ba Congo Dialogue, donc blague était donc vous s'abonner na Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement les solos. Quand on parle de les solos, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça kano yende mokonza masolo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois te mamba beaucoup donc Congo Dialogue. Ça c'est moi kitoko